Matondo bandeko balandi émission na biso Afrika ya lobby to sepeli susu na mokolo ya lelo koyeba ete na mbala eleki bozalaki ebele bolandaki biso pe lelo tokoyamba susu moko ya babunzi moko ya bangunza oyo aza révolutionnaire pe azobunda na kati ya etumba oyo ya bayindo po biso na kati ya émission na biso tolobelaka jeunesse ya lobby Afrika ya lobby tozomona mingi ba révolutionnaire po bango babundaka na ntina ya likambo oyo babundaka po bajeune na biso ya lobby bazonga pena bisika tozalaka bazonga na bokoko na biso yango tokoyamba moko ya bangunza ye moko akose présenter po toyeba soki bazali na losako Matondo topela kanza komba biso tozali ngunza mansoni manza moko moto ya lisanga molimo ane mega oyo bongo na lisanga bangunza manso tozali kobunda mpona koluka bosomi ya baindo po ete bazonga esika kani tobungela Matondo ingeta wana tozalaki na ngunza mansoni ya se présenter moko ya bangundi ya lisanga ya vuvamu na ntina ye na tokolobela lelo calendrier to manaka ya bangunza toyoki sango ke bangunza pe bakoma na oya bango manaka yango wana tolingi pe tolobela po jusque là na yebi te soki pe bino na banda ko boyebi yango ngunza est-ce que natanga bakoko na biso na ndenge totangi na histoire ndenge totangi na classe totikala koyoka te ke bakoko na biso bazalaka na calendrier mo quelconque mais lelo toyoki ngunza mansoni ya bengi biso pa isa biso ke calendrier bakoko na biso pe ezalaki yango tolini toyeba est-ce que bakoko na biso bazalaka na calendrier ngunza mansoni Matondo yambo tokobongisana teni iye manaka eza ya ba ngunza te na manaka eza ya bayindo nakolandelaka na olike te bandeko na biso kamera na ko obenda susko image oyo manaka maye na biso na bokoko ba biso na mikolo miye pamba te manaka bayele biso ya calendrier romain eyaki kokosa biso loposo pembe alinga azalaka super likolo ya bato banso nzokande biso na bakoko na biso adage mo lobi te soko kosi leka pamba te so telemi bakokanga yo nde na ntina wana batandi biso na calendrier oyo ezalaki ya biso te eza bongo piège po bakoti bayindo eloba mutu alumumba ete histoire bakongolais ekokomanga pa bango moko bakongolais mpe bango bayindo nde na ntina oyo wana biso na bozonga matama fumuke mbangu toye kolamusa siko makanisi mabino nde biso na manaka ya bakoko babiso oyo basalelaki toza na manaka eza mikolo tukumi bale na mwambe to pe 28 jours nde bongo toza na baposo to semaine sambo to 7 semaines nde na mikolo miye mokolo yambo eza bongo konso ya mibale eza nkenge ya misato nsona ya minei eza bongo kandu nde bongo poso na biso eza mikolo minei nde baposo na sakata sanza eza bongo na 7 poso to sambo nde ezobala na cycle féminine po ete ntango biwaka banengo bake sanza nde ezopesa biso cycle ya 28 jours po ntango sanza abimaka tobandi kotanga mokolo yango ntina mikolo tuku mibale na libwa bamama to banengo biso baka na langage ya bokoko na biso bakendaka sanza nde omoni ete ndako ebebi tata tiki ndako nzokande kolandaka manaka maye bayebi biso ete bayindo baza na 2 saisons kaka bango na baza na 5 saisons mais biso bango tolobi ete biso manaka ba biso tozaki na 5 saisons yango biso tokozonga na matambe na biso pamba te première saison pa na biso eza bongo mvula ntete esika kani touti na bokaoki mvula ya motango ebetaka nde tobandi mvula ya sika nde wana kolongwa na mvula ntete première saison mpe na deuxième saison kianzu oyo tozali oyo pamba te bato bazopikola ngula azokausa nguba na bango bamvula ebetaka ya moko nde babengi yango kianzu tokóma na période babengi mvula to 3e saison kintombo kuna bamvula ebetaka makasi telema ete fo atika bareserve ntango elanga koya na 4e saison po ete reserve akotika po elanga ntango koya eza bokauki te nsima elanga toya na mbangala eza temps ya chaleur mai ekokauka soki atiki reserve yango abeti makasi te alors sécheresse ekotanga na mboka nde bakoko na so ayebaki mai wana ete ntango mvula ezobeta makasi omona ete ntango mvula ebetaka na banzete ya mosu azokundula yango bakoti mosu ezozinda azokunda bandako mpo nini quantité ya mai azokitisa po ete atika reserve ya mai na sa mabele po ete ntango aya kozonga na mvula ntete na mvula sika aya kokuta ete milona ezoko résister na réserve ya mai wana nini atikaki nde wana biso bayindo na manaka bakoko na biso oyo totolakisa awa toza na 5 saisons
tozana Mvula Ntete, tozana Kianzu, tozana Kintombo, tozana Kisiu, tozana Mbangala. Nde lolenge wana ekabwande. Nzokande kokabana à chaque période, ils appellent na biloko na ngwa kolia, eux bimaka na chaque période. Ils ont vaccin na biso ba yindo. Tozela ki vaccin moyela mundela yeso vaccin, ya matanga zo la biso. Que mwana moke de matanga, mwana mokolo de matanga, mpaka de matanga. Te biso ba kongo na biso ndenga ozolia à la fois kolia à la fois mino. Ezo pesa biso mbala moko vaccin ça ma yebo. Ina période na moyeba na Mvula Ntete ngani, ma yebito ngobimi. Para biso vaccin. Mbinzo tango ebimi, eza vaccin. Matonge. Hein? Makala konki. Mama pela. Et loko ma période na sa période de ça safu, masango, nguba, poali ebimi. Ko eza période nango. Mais to komina elanga. Biloko mana elanga e ko bala ndebe na biyo ebimi na période yaki ya Kianzu. Ndelo lenge o wana bako ba yebela kete à chaque période za biloko to lia po ete tant maladi mo ya moyeta ke biso ils atopeza malamoko vaccin na nzoto na biso. Ndena motindo wana ndengwa nanga ambe Mwanza soto ke na ngambo ya Ngunza na biso Bokole na Bikoro bango na babelaki Bukonko Busokonko Bapulo Itia tela mikolo na bango bokoko na biso lenge yango ezalelaki bayebete kuna biso mokolo na biso bopemi za bango Busokonko tokota zamba te tokozwa masanga na biso ya nzamba tokozwa na biso masanga na biso ya sese tobomi mwa nyama na biso toye na mboka tobini mwa banzemo na biso bokoko obino benga folklorique tobini topesi lokumu na mokonzi na biso ya mboka tomeli ndebo bando betela biso masese babandi kote ya biso pembeni ya moto bazotangisa biso botata mokeli obino benga kuna bonzambe netela lolenge biso zalelaki kasi monguna mayele mabe alinga longa biso na nzela bokoko na biso kasi lelo mikolo na tangele bino na sa konso kenge so na nkano eza verifiable soki na ba fin fa ba village na biso okuta mikolo eza okena bikolo lelo okuta mikolo eza okeme na ngamba Kasai kuna babengi pika nkoyi bokonko mbaya tomfika bomoni poete mundela ki système effacer le tableau poete toyeba te côté to wuti et pas to komi pas to zali ko kokende nzokande fumu kimbangu ayaki poete atikela biso ba repère bayaki mpa balekaki bamuta lumumba baye batiki ba repère pote bana bango babunga nzela te bazaka na matambe kwa bakoko na biso ndetina oyo wana biso lelo to yaki poete to limbola bino mwa muke na oyo etali bongo manaka mabiso pamba te mokolo na mokolo eza milimo na mikolo bayela biso lundi dede na nzambe na bango kuna ya ba romain matodo mingi Ngunza Mantsoni tokoti na motuna ya mibale Ngunza Mantsoni soki totali na neyano o bino boyanoli biso tomoni lokola bozokende kaka na kati ya matambe ya calendrier o biso toyebi me namoni bochange neti lolenge yango po bokoti yango na monoko mboka siko nalingi nayeba pena différence oyo eza entre calendrier ya bino bavutuka bayindo bato ya papa nkusu na calendrier gréco-romain différence entre calendrier wana eza nini po bino moko toyanola biso ke awa bayebisa biso ke toana 3 saisons nzokande ezalaka nango 3 saisons te ezalaka na 5 saisons soki mpe totali kuna na calendrier ya bapaya bango mpe bazalaka na 5 saisons sikoyo différence entre ya biso oyo bino bomemeli biso na ya bango ezali nini matondo yambo nanu calendrier bayelebisa piège tozanondakisa janvier eza dede na de janus nzambe beto mibale pa biso bayini tozana de janus tozwi août dede na César Auguste na calendrier osalani tozwi ka mikolo lundi dede na lie mardi Mars mercredi Mercure jeudi Jupiter vendredi Vénus samedi Saturne bon ce dimanche mais so okete la plus longue dictionnaire mon sabbat bon mon a été mon sabbat dit du vendredi soir au samedi soir dimanche ils ont encore sacrifié ba bête noire dédé par Léonard nzamba mito mibale alors soki ya mikolo wana ils ont pesa na no lokumu na banzambe ba romain siko biso batata moke pala ngama na biso atika tila biso banzambe na biso te na ansa boyel bonandaka pe kulutu na biso verkis ya mwangana mitunaka na nzembo moko ete haye na komitunaka moto moyindo auta wapi soki satana nde
botiena maseke soki anzelo nde mondele kasi biso ba vutuka topesaki ebiyano ete koko ya moyindo bazala koza bana ngo liteleki nango na nzelo na bango nde biso lelo to s'enquérir na makanaka na bo mayele na bo tata mokili to sango lelo nde na tina wana konso eza de na milimo ba nkenge ndagisa eza mukolo ko batema mukolo ko kengelama bazo batela biso ba milimo ba koko na biso sona eza mukolo musala nkandu eza ko kanga ko sanzoto eza mukolo musala tango beli nkandu ete milimo musala fani alati na nzoto mais yo tango bela lendi na no ayebiote ye kuna lobaka ki grec siko yozo bela na monoko ya biso ndakisa ki shilele ki magenya ye kuna zo yoka yote siko soki bana mbale ba moko bela na grec moko bela na ki shilele akoyoka nani bon que tu commis devant barrage de choix que tu commis limité et si quand tu avances tu t'élèmes il y a moins de quoi avec les coffee pour ma casse faisons assis il y a moins de choses ça vient dans la tamba et si kakani to kabona ki biso na bakoko na biso et si kakani zingako azaki baptême pas ya ba mi soi-disant basala na nzambe nzoko aloma mission ba na en Afrique na 1491 de bongo bokata mo na biso ça nini ekatanaki yango lelo fumujima mayaki na nzela bango nzete azongisa bino aresude bino na misisa bakoko na bino po ete bofunga mabongo et le bambu tolomba ete l'histoire ya ba congolais et c'est comment nga pa banani ya monte lino manaka ete tota nsana ete manaka bakoko na biso pamba te lelo so otangi 2018 par rapport à calendrier romain par rapport à voya ya mix na bango yesu ne batangi 2018 mais biso utan fumujima ngaya lelo 129 ans utan fumujima ya mukila musu utan le 9 mars 1889 nde bongo tozo konana na manaka mabiso malema so toke na ngambo mingi ba mosaka lelo bango pe bazo komisa bango mobikisa bango yaka kuna na ngambo na bango ba mosaka bango kuna bakomi na 188 ans na manaka na bango ta bino zo fêter à nouvelle an kuna ba zo fêter te bago zela mkona bango go fêter ba fêter so toke pas ba indien bango na bakomi na 5117 ans c'est le calendrier na bango soki ok pa baarabe bango kuna bakomi bongo oyo bedi bamotane na 1738 ans ute yaka maome na mokila mosu alors bato na bato bazotanga manaka na bango eleko na bango kolandela boyei ya mobikisi na bango nde bazongi babi ntango ya sika matondo mingi bato na bato bazokolandela eleko na bango selon lolenge ya mobikisi na bango ayaki lolenge ayelaki Olimbisi makasi ngunza manzoni et tant que spiritualiste c'est que nandenge bauti kolobake na calendrier ya bapaya chaque saison ils ont représenté nzambe ils ont représenté loko moko boye siko bino et tant que spiritualiste changement ya saison et pas bino elobelaka pena nini na kati pena ya bonzambe matondo changement ya saison nyonso eza milimo na ezosala lokola mutation touti ndakisa na eleko ya mvula ntete eza milimo tokoti na kianzu eza pe na milimo nango eza lokola période toza eza milimo nango eza na bato nango nyango woni ete période bangunza basani batelemi po eza eleko nango eza période nango tozoteya po ete bayindo bazwa conscience et comme na ntango moko tanto tozoba ete tata mokeli banongo na bakoko basilikaka babetaka lelo eza na ntango ya koteya et comme na eleko moko songolo na bango lokoso pembe bakobeta soki basengi bayindo bolimbisi te pamba te konana na manaka mani toza nango tozokende kobalana na service solaire esika kani lokoso pembe azokende kokweya lokoso moyindo aza na mbotama azoya esengeli mobomi abomaki moyindo lobi lelo moyindo aseko atelemi mobomi akomi na taille de faiblesse esenga se ya kosenga bayindo olimbisi pamba te eteni wana tokofunga entre des guillemets baloposo pembe na komonaka pasi ebandi kogete bango pana na bakalamite naturel na demis toyaka awa na carleja de centenaire chef ya délégation ezalaki pasteur Ngalasi mais président bango nzayebisaka bango boye ete mbongo pasteur Ngalasi elia na yo mais lobiko bayindo yo te moto ozodetenir na alors bokende bino bapanzisango bokende otunga nde makambo
boke mtu pasteur Ngalasi ayamaka bango na 2007 na cathédrale du Centenaire ba belge ba anglais ba portugais ba allemand ba eti ko senga bolimbisi ba bi au nom de la soi-disant chrétienté ba komela biso civilisation ya moto komeli bo na 2013 descendant ya Bismarck kwa kabola Afrique na gâteau d'anniversaire to komeli ba congolais ba nigérien akendaki na nkambo yo kama kama loba na interpréter moi été ndama bi ngai mona wa bino na yeko senga bino bolimbisi est-ce que ba noma bakuba si bazali bana na biso na kobanza eteni oyo wana ete chaque période za milimo nango ezape na batu nango lelo pe biso toye période bangunza bino pe ba pandisa moto ba monsi samo oye ne lelo bangunza pamba te boza programmer uta monde spirituel esengeli boya boza la période mona bango na bangunza alors bino bilenge esengeli bo éveiller conscience bilenge po ete bayeba esika to uti to komi wapi to zali kokende wapi matondo mingi bandeko balandi ngunza nyonso pe te to bakela ndele soki totali bien boti ko tangela biso mikolo na kati ya calendrier na biso bolobi tozonga na kati bolobi ba na kikongo même konso kenge so na nanka mutu nyonso tu na bongala pe tolobi bukonko busokonko bapulo itia matondo mingi mais batu nyonso tu tende bayebi biloko wana sikoyo bino bokoteya jeunesse ndeni to bokoteya batu ndeni bachange bakoma na kati ya calendrier na biso aussi longtemps ntango yo ozoloba bamoso ntete batu pena bazokose retrouve te sikoyo eloko nini bokosala changement nini obino bokoko apporte na kati ya calendrier mpo batu bayeba ke oyo eza calendrier na biso mpe bayeba kosalela yango mpo na boye ekokomplike na kasi ya koyeba ke tomesala ya na calendrier ya bapaya matondo ekokomplike te pamba te biso totanga tshanda lelo eza bongo konso mwayambo sanza motoba na mibu kama oko na tuku mibale na libwa wana manaka mabiso po biso sitozongi so lobi ete ekopesa perturbation na bayindo ndenge nika na likoko mais tozondakisa mobikisa bayo abota metebe de jida abota quelque part alobaki pe lokota alobaki mais lelo soki na église catholique eza ba prière moso etikala na latin babongola ngo na français te babongola mpe na kilingala te mais ntango biso mpe toye na kati ya religion africaine esika mobikisa abotame lokota wana nano eza sacré konte wana eza sacré alors soki bino bokoloba boye seke bokotana neti bomona ete manaka oyo lelo tozotanga awa tina mikili ya bapaya bazokomosenga tina continent afrique awa bakomosenga ke manaka ka oyo po ete bayebi ete lokota oyo mobikisa alobaka esengeli tosankere nango po ete tolandela maye wana ekopesa biso bososoli bwana mayele kati na maye tozali kosala po ete mobikisi nyonso abotamaka quelque part na tribi moko aotika abotama batribi nyonso te abomaka na tribi moko quelque part yango kosala ete ntango aye akoyaka te mpo na libota na ye mais akoya mpo na banani mpo na molongo mobimba ya loposo na matondo bandeko balandi wana nguza na biso mantoni auti koyalela na kati ya motuna na biso nguza mantoni tomoni na loboko ya biso ya mwasi tomoni ndeko na biso mosusu aza wana aza pe na oyo akoloba na bajeune na biso bazokolanda biso bisika nyonso na mokili aza na posa ya kobakisa to ya kofongola lisusu mayele na bango na yango wana tokopesa na bino maloba bino moko bopesa nzela epa banengwa to bademoiselle bayebisa biso bilenge na biso bayebisa biso nini bayeli biso na mokolo lelo matondo nengwa ambe mwanza na kobanza esika moto alumumba azolobela ete l'histoire du Congo esengeli komona baba bango bakongole na kobanza ntango biso tobandi kozonga na manaka na biso eza makambo ebele oyo mabiso bilenge na biso eza indifférent par rapport ya kolona message ko biso bangunza tokumbeli bango na eleko nde wana bilengo ya lisanga molimo ndenge wa Nyamega batikali nsima te bamoto aveye biso mpe faut éveiller jeunesse na biso bilenge na biso ya age na biso nde wana tobengisaki moko na kati ya bilenge oyo ezali kokamba na bakambi na bango ndenge baluta basale nde bongo baponaki moko kati na bango na kombo elenge na kombo Nengwa Zikisa oyo bongo akopesa biso mwa poème moke oyo kolamusa makanisi ya bato lokola jeunesse africaine elingi mingi koloba lokota français
ne ba opesa biso eteni moko ndambo na ngamu na bango oyo balengelaki ekopesa mwa bolamu ya makanisi na bande bazolala biso bisika kani bazolamela biso nde wana totiki esika epai na bango Matondo Ngunza biso koma na biso lengwa sikisa tosanganaka na kivuka ya nengwa nyambega epai ya Ngunza Matsoni ndema etolengelaki mpona koyebisa bilenge bayindo tozonga na bisika wapi oyo tobungelaki na matamba bakoko na biso nde na bongo tolengelaki poeme na biso oyo tokosala ezali kolakisa mai oyo Mbuta Lumumba asalaki to mpe lolenge oyo Mbuta Lumumba alukaki bolamu na biso bilenge nde manaka yango tokopesa yango. Mes chers compatriotes congolais et congolaises, je sais que vous êtes ici pour écouter comment ma tristesse ne fait qu'augmenter chaque jour pour moi. Nègre que je suis comme vous les blancs vous m'appelez. Qu'est-ce que j'ai fait dans mon propre continent comme obstacle? Pourquoi tant de souffrances? Pourquoi tant de guerres? Pourquoi tant de pillages de nos ressources naturelles? Pourquoi tant de massacres? J'ai beaucoup souffert dans mon propre continent qui est le continent d'Afrique. Pourquoi la souffrance manquable chaque jour? Vous les Blancs, vous nous aviez pris en otage au temps des siècles. Vous nous aviez colonisés dans notre propre terre. Si je retourne ma mémoire vers les anciens temps, tout ce que vous nous aviez fait, je pleure. Je pleure pourquoi toutes les souffrances que j'ai eues dans mon propre continent, qui est le continent d'Afrique. Vous avez tué tous nos leaders noirs, nos petits dieux. Vous ne voulez pas reconnaître l'histoire de nos ancêtres. Vous ne voulez pas que nos leaders noirs s'expriment dans l'intérêt de l'Afrique au point de les tuer. Oh peuple africain, je prends comme exemple Yavitanka, Yakimpavita, Fumukimba, Mbuta Machua, Mbuta Lumumba, Nemusiri, Mustakarao, Sekentur, Jomo Kenyatta, Mzee Kabila, Kadhafi, Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Luther King, Ali Selassie. C'est là on peut citer. Aujourd'hui, j'ai compris grâce à nos ancêtres. Leurs esprits sont venus pour nous révéler. Aujourd'hui, je tiens la force de nos ancêtres qui étaient tués, torturés, massacrés parce qu'ils ont cherché l'intérêt de la race noire. Comme aujourd'hui, j'ai compris qui vous êtes. Vous êtes la race qui vient dans le monde des ténèbres. J'ai pris la position pour vous dire que c'est fini. Comme aujourd'hui, les esprits de nos ancêtres combattront contre les injustices que vous avez faites autant de siècles pour les peuples noirs. Et maintenant, les peuples africains sont devenus grands. Pourquoi je dis cela? Parce que le discours du roi Léopold II a dit ceci. Considérez les Noirs comme des petits enfants que vous tromperez même après l'indépendance. Article 11. Merci et je vous remercie. Matondo mingi wana toutaki kolanda ndenge wana biso sikisa na kati ya poème oyo auti koyanoyela biso to azongisi biso lisusu na ntango wana oyo ya papa na biso Lumumba oyo akufaka oyo mindele babomaka po alukaka bolamu na biso. Atuka topesi bino matondo mingi tozongi na Ngunza na biso Matsoni. Ngunza Matsoni pona nini bolingi kaka elema oyo ekota na kati ya émission? Pamba te kolandela eleko pe tango baye balingaki te bonsomi ya bayindo bolamu bayindo nde wana bakomaki Mbuta Lumumba. Kasi lokola alakaka ye moko atika ba prophétie ete lisolo ya boyindo ekobweki makapa bango bayindo nde wana lelo to profite to betela bayindo lisolo manaka oyo mupe na nzela na ye abandi koboma kiboyindo utachaka matame na ye na ne biso lo wato la moki Ngunza lingere ta lingolo ba ete mama ya mokili biso to yebi kote to uti epa to komi epa to zali ko okebe nde na tina oyo wana tumelaki ko la musana makanti ba yeba ete te botata mokili maye Mbuta Lumumba komaka ngonga ngesali koki to kopesa noma exendambo récemment, le discours de Mokonzambo a été bêta de Coloyo. Abiba to abodi boma Mbuta Lumumba floza calme. Baza humble sika baza. Pambate ba belge baza na leso ba opesa bisote. Bango na église catholique, bango boma Mbuta Lumumba. L'église doit afra propagande ya bebo na Mbuta Lumumba. Lumumba sata. Lumumba communiste. Tamba to tel Lumumba konzelinga bani. Satan ko boma Satan eza mo péché.
ici bagendo ko Moto Lumumba bakati biteni batina tono asili. Et récemment dans Mozaïe, tout le monde est venu en Belgique, na mino Moto Lumumba. C'est que mutu bakenda. Si vous tango bato bongo. Si vous tango biso to biede, mokonza mboka za kati président. Nele konaye to zo mboka ebele ba osena biso ba pardon. Na ba pasi oyo ba kona biso ba mona. Et l'église catholique na télévision na ba 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 la kisaka bino ne ba kata ba kona biso maboko. Nicolas Eveya eza na Équateur. Si ko lelo ba monza ba ye. Et récemment en 2007 moni ba bindele ba ye. C'est que ba communauté est faiblesse. Alors biso sengé to telema Théorie ça va te mon seko et coquille. Batani maison Schengen. Récemment une semaine après, contingent ba suédois, ba français, ba yeko senga négociation na gouvernement congolais. Mais biso toyebi ça bango ezani. Bozongi sa bango. Na le 30 juin 1960 et fika kani ezo pesa biso bo somi. Kete papier au besoin de reconnaître, si besoin de reconnaître ngo. Alors biso na besoin Schengen to bénéficier combien? Ceux qui bénéficient de ces années, alors biso to retire biso amoto tini bino bokanga. Boyoka kutata ma eloko moko te. Boyete baroya ko fukama wana ezakaka e bandeli. Les oya boni munguna azarisé. Et lelo 7 vols les aki passer betikala 3 vols. Pour la biso to senga, ata to munyo so bolongo la moko to zamso eloko to liaka te uta Belgique. Biloko pola yo uta kuna. Surtout zoki na bokoko na biso to kolia mikungu. Misiri, bandindi, eko sanzo na biso, bo elingi biso na bokoko na biso. Matondo mingi ngunza na biso ngunza. Bomo ateki bokomi kolekisa bino ba ngunza. Po soki totali bien na mutema malamu ya mundele. Mundele tango ayaka akutaka bakoko na biso mitakala. Nakoki koloba bomo po bazalaka na kati ya barafia soki lelo boza kolata boyenga pe na lati boyeza grâce à Mundele. Mundele ayeli biso ba école. Mundele ayeli biso révolution, Mundele ayeli biso ba téléphone, ayeli biso ba télévision, ayeli biso internet, mais bino bozo boya nyonso wana. Sikoyo ngunza manzo. Na nyonso wana, bino pe bolingi ki biso tozonga na kati ya bonzamba bakoko. Eloko nini oyo bino bobombela biso ba yini? To obino eloko obino bokuki kolakisa ekoki convaincre lelo moindo azonga na kati ya bonzambe na ye malobe pa na bino nengo mwanza na kobanza boza journaliste to mopanzi sango bokende mingi na édition française l'histoire du textile boya komona ete tango mesekao bayo bazoya na nsere ya mokongo so tangi tu mingi na lejaga kaka balobi nini roi mokongo ezaki civilisé organisé jusqu'au moins les autres. Organisé ça. Or, mais c'est quand on a qui baille nos vêtements de soie, des vélos et des laine. Et les lots aucun musée national en Angalema, au coup de vélo va connaître la table. C'est ça qu'on a. La musée national en Angalema. Beaucoup écoute en kuna, il lots pour eux va connaître la salle. Mais ceux qui les lots n'ont pas été. De là, tu la main Mundele. Mundele a coûté son mutakalate. A coûté son bilamba. Vêtis de vélo de soie et de lin. Deux soirs, tant qu'on va dans les Égypte, en Égypte, mais l'Égypte est ma belle Égypte. Bakuta l'Égypte est la première puissance mondiale. On a besoin de la mémoire de l'amour. Mais besoin de plus de civilisation dans le monde. Parce que Bilamo va l'attendre en Égypte, ça a 30 ans, tu vas l'attendre en Égypte. C'est aussi vite qui monte. Le corps a le biso de Zaba Ombo. Dans la captivité, tu as un bon. C'est un normal de la télévision. Tant de zonga pour être le coffre fouet sur la casse maison assis. Tant de zonga pour le monde été. Ce qui est loco, obstacle ça la lelo to saka na ngote. C'est que vocabulaire na mona mona miso. Et vous savez. Tant mobi et lamba. Les vocabulaire français to vocabulaire africain. Tant que to bi kinkutu. Liputa. Hein? Ce qui to saka na ngote. Est-ce que tu as un vocabulaire dans le c'est que ceux qui ont un vocabulaire, mais ceux qui ont un vocabulaire, c'est que oh mon Dieu, comment est-ce que tu as Afrique la météorologie? Mais c'est là comment tu as poto, mais les autres sont dans ça académie de mauvais arts. Ils ont formé par mauvais arts pour la nini. Quand on a un beau art, ou à Salaki Mbeki, à Salaki Mbeli, à Salaki Mundela et pas sur la carte, c'était pas ça là, boîte.
Avant qu'il m'abelle à Bokesi na Tumbaki, à Sali et pas sur la Katine Zete, à Sali boîte à boîte la maille. Mais les lots, Baribaki la académie de mauvais art, à Sali et Kekosi Mimbeli, Mimbeli a encore au salon. Au moins, pas de commis. Alors, Mundele qui Mundele et Lipsukaka, Mabe na Mabe, Atababi Mundele, Boy Sassonano, et l'eau n'est malin Mundela et Lipsa. Pas mater les lots à Taobakete, école. Ils ont formé les basketball, on va vous aider à la Mundele. Ils ont formé l'autre. Et l'autre, c'est mon cerveau qui est média. Que gouvernement va médiocre. Mais les lots, je vais médiocre. Ce qui est un tant que c'est médiocre, ou tant que c'est un je vais médiocre. C'est et les lots, Vatican a prouvé à tirer dehors, à tirer mon tour. Pour Kambasikoyo, Kinshasa. On est même à Mbanza. Matondo bandeko balandi émission la biso Africa lobby. Toko continuer na motuna na biso asuka epa Ngunza Mantsu. Ce qui te lobby toke de côté ya bilamba ba téléphone bozongela biso mingi kaka na Egypte. Mais ce qui totali lelo na Egypte to mona ka moto moindo te to mona kaka mindele. Wana bokoyebisa biso nini ke bakoko na biso basalaka nini basalaka eloko te po soki toke na Egypte siko tokokuta bindele tokokuta bato moindo te tokokuta to des races moko mélanger te tokokuta mondele kuna sikoyo bolimbisi rapport nini eza entre biso na ba égyptien po bango baza loposo zone biso toza loposo moindo loposo motane biso toza loposo moindo sikoyo comment bino bokoki ko se baser sur bango si longtemps biso ata trace na biso kuna na Egypte bezate Matondo nengwa amba mwanza matondo na motuna na yuno wana nakobanza bino mapanzi sango esengeli ya mboko kota na bozinga boyebaka touti wapi to komi to se kokenda soki lelo ba guerre conquête ya kité ne ba yindo bazala lelo tina Egypte suite à la guerre à conquête tango déclare ça en Égypte ne to kiti lokola biso na bo mama na biso Agar na Abraham to botaki bana wana Nembotama ya race intermédiaire au pays barabe. Bazanga ni mabele. Biso na bo mama to tikela bango mabele wana ba pays de Maghreb ya likolo wana. Na ba guerre de Congo to tikala ni mabele wana biso kiti na se. Mais lelo preuve du contraire so que en Égypte okuta ba noir lokola. Ngako to tenga za mama mke bref. Bato baza ba inda tout baza tile na Égypte. Et le kola ça été trace ça. So que mini na bikeko. Ba longola bazolo pepe sa trace tenga za kila. Omoni Namikanda, voir même ça. Surtout sur l'Égypte, toujours l'Égypte, toujours l'Égypte antique. On va faire un sur les gars qu'on a bâti. Les tout comme la période à Ramsès, des Nakimeti, les Koya Moïse, on va dans l'Égypte. Alors, surtout sur l'Égypte, toujours l'Égypte, où il y a l'Égypte antique. Il y a qui va y Tutankhamon. Il y a Tutankhamon, mais Tulankama. Kenatu. Kenatu, Kenatu. C'est ça qui va y alors si tu as une valeur ancestrale dans biso to kelaka elelo baindo bazokela ndakisa te out soki combattre out okobana za mundele pona ni lelo nizo peser combo ya baptême nizo bisa mutona ya za étranger oh combo même nizo pesa identité ya mo tango lelo zo nengwa amba mwanza automatiquement il est de province de l'Équateur. Quand on a Manzoni Manza, nous avons dit elle est les provinces Congo central. Moni Congo pas besoin de cette identité. Au Bénin mettez Mustapha, automatiquement PC identité à monde. Mais c'est André et puis c'est identité à monde. Mais c'est Li et puis c'est identité à au Bénin Chiboaba. Ngunza Bokole, Ngunza Loy Londo, Ngunza Shamamba. Ils ont payé sa identité ya Batu na Batu. Mais mon délaïe, bah il y a un christianisme basé à Congo, les occidentaux, bah il y a un islam, basé à Congo, rien. Bah il y a un bouddhisme. Le lengue c'est moko. Il y a moins de personnes qui ont été poétés. Tous les hommes ça indo, na matambe, il y a bakoko na bango poété kunande. Et si ka bolango zali, et si ka monsomi na bango zali, pas ma texte tous les hommes na matambe na biso. Tous étaient une dame d'Axa, toujours qui n'a chiqué, était chinois. Il y a 1945 par rapport à RDC en voie de développement. Sous-développé, Chinois, RDC.
en sous le développement. Mais comparé RDC et la Chine, point de base de développement, pour être basé beaucoup on a pas. Biso peut se tourner beaucoup on a biso. Ba valeur nyonso oyo bango ba tia ba parfum likolo, biso ko longola yango biso tozoki na ba identité africaine. To benga nengwa amba mwanza. Nengwa zikisa elenge na biso ya bilandi. To benga munda mansoni. To benga moto na kombo na ye po ete zo pesa identité ya ba tout le monde. Matondo mingi bandeko balandi wana tozalaki na mutuna oyo ne limbisi bakasi ngunza na biso Mantoni otiko yanola biso tokozonga lisusu pena na kati ya manaka na biso po lelo mama ya likambo na biso ezalaki manaka na biso toyeba ngunza Mantoni pona nini bino bopona kaka mwa misato to mercredi autrement dit bosanganaka pona nini mikolo mosusu ezali ba jeudi mardi lundi mais bopona mwa misato. En tout cas, le corps la cause à la spiritualiste, c'est que les camboumons qu'on est en kati. En tout cas, et là qu'on est pour ça bien pour na kaka jour, on aussi longtemps on a ba jour rebelle na kati ya semaine. Maton to ba sa na manaka mabiso. Manaka mabiso za mikolo minei. Mokolo ya mbeza mokolo ba indo. O eza o mikolo ko la to ba sa na mokolo misato. Lokola muto ayamba kela makeza moindo. Nde wana si mokolo ayamba. Na ko ba sa mikolo misato eza bilekoko e bandi bokoli pe boko ki se tango. Nde mokolo ba indo. Mokolo minei deuxième race oyaki ba musaka ba jeune ba PRH ne kozanga botosi ya tamiso Abraham akeko zo mwasi mupaya nde 8 place na bango etiki na race intermédiaire nde bara bazui bongo 3e place ya vendredi le nanti boyebi ba islamisé ba kipleka nde bongo ba pembe ba kesi ko mokoloni ya misato ya mine yo eza bomokolo mwa maposo ya rezo oyo wana ezobana na mikolomi misato mine yo ezaki na wana oyo ezali na manaka maso po mi ezalaki utakala biso lede kolamusa mpo ete mfunyima mwaza molamusi ya mai mabombama nde na tina ona biso zi mokolo misato mosaka bazi mokolo mine eza vérifier bo vérifier ba motane religion islamique bazi bongo mokolo mitano nde bongo religion yalo poso pembe bango bazi bongo mokolo poso abi saba ata boketanga na mona dictionnaire bongo na ngolo lingi bazoko ko décrire mokolo mongo ya sambo banza biando ko pesa biso na biso kama boza nde oyo wana tokomi pena ko pusana na suka ya émission na biso ya Africa Lobby en tout cas tokopesa liloba suka epanengo na biso zikisa poto sukisa na Ngunza Mantoni nengo zikisa lokola bozali zen oyo bozoko pesa bozoko panza sango po bazeni pe oyo bazana na ngambo wana bazonga na ngambo oyo lokola bino boza elenge conseil nini bokoki kopesa epa bandeko oyo bazokola na biso sika bazali matondo mingi epai ya mama journaliste oyo tokoki kopesa lokola tole epai ya bilenge na biso bayindo baetobungaki banda kala tolandaki bonzambe ya bapaya tokosamaki na bangonga ebele na batango ebele nde ya koloba kaka ezali ke tozonga na nzela mfumu kimbangu ye nde azali lobiko na biso ye nde azali nzela mfumu kimbangu tokoluka ye lisusu bisika oyo tokoluka ye te mfumu kimbangu esi aye epai ya nesoni ya nzela mfumu kusuki ya monzala mpanda na ngola nde biso bilenge oyo tozali na makila na bokasi oyo mfumu kimbangu alobaki ete na eleko ya mine ya kozonga kotangisa lisusu bilenge ezali teke ye moko mfumu kimbangu aliputa moto akozonga motangisi esi aye boya na fuvamu epai ya nesongi ya nzela mfumu kusuki ya monzala mpanda na ngola nde bokokuta maso ezali kuna epai ya bilenge na biso botika kokosama tolandaki mingi bonzambe ya bapaya tokosamaki mingi toliebi esengeli te kolata elongo bani te nyonso tosalaki ya malonga te nde ngonga oyo mfumu kimbangu apesi biso ngonga tozonga lisusu na matambe ya bakoko na biso epai wapi tobengi yango vutuka bana pambu vidila nde biso bilenge ya oyo ya 4e génération lokola tozongi na matambe ya mfumu kimbangu epai ya nesongi ya nzela nde tobeleli bilenge nyonso baye bozala na bilanda ya bapaya bozonga na matama mfumu kimbangu pamba te mfumu kimbangu nde ye nde azali lobiko mfumu kimbangu nde azali nzela nde matondo mingi mama journaliste matondo mingi ndenge wanazikisa wana azalaki wana ifo tozonga na matambe ya mfumu kimbangu akoya lisusu na lolenge ayaka ya kala te ya liputa esi aye pe aye na nzela ya nesongi ya nzila papa na biso nkusu nzala mpanda na ngola na yango wana tozongisi liloba ya suka epa Ngunza Mantoni
Nguza Mansoni liloba suka pona ba nyonso bazokolanda biso bisika nyonso tu bazwami liloba la bino ya suka. Matondo na konso nengwa amba mwanza na banzi baike bolandi émission mokolo malelo isika kani tolobeli mai matali bongo manaka mai balé biso na calendrier romain za bongo piège nde biso bangundi to ko so manaka bakoko ba biso oye ko sala ete bato na batana manaka mabango kolandela boye ya mobili na bango nde epesi tango na bango ya sika biso pe boye mfumo kimbango epesi tango asika pa biso ba indo nde wana kowela kosilika te kasi kende na bakoko na yo kende kotuna eske makambo ngunza zoloba mikolo miatangi konso kengen sona nkani bukonko bukusop konso bapulo itia eske zalaka nde bakoko no ba te ezalaka azana raison te mpika nkoi bukonko itia tope mfila eske zalaka sai nde bo wa yeba edete angunza ba yeko sensa bino na matame na bino pamba te soki tozongi te biso ba indo biko kozala te pamba te lobiki so biso ezabongo mfumu kimbango nzela mfumu kimbango nde tokozala lobiko pamba te batu na batu bazana nzela na bango bazape na lobiki na bango le wana soki biso tozongi tokomona penda ba merveille oyo tata mokela bombela biso kati na biso na biso moindo nde na tina oyo wana manaka oyo ezape accompagnement oyo kozongisa bino na boyokani na milimo bakoko na bino mbala mususu ozandika bomo kosongolo mesaka yo pasi metango zonga milimo wana egoya kolata yo po ete efungola yo vision na yo nde na tina na biso bangunza tokolemba te pamba te tozosala makasi manso po ete tokomisa na bino sango esika kani bozolanda biso na mikili ya Felika na mikili ya bapaya tokosala manso po ete bozwa boyebi oyo ya solosolo kobanda na Felika kino mikili nyonso ya bapaya nde wana ezalaki bongo Ngunza Mansoni manza mutu elisanga molimo anengo nyamega oyo ezali bongo na avenue Kinzao numéro 45 na commune Kombe na quartier Kombe na commune ya Selembao nde wana ngonga nyonso na obenga biso na numéro 085 37 58 290 tozoka na bino ngekilelamu 085 37 58 290 kimia nzamba bakoko ezala bino esika kani bodo na biso nde tokutani na mikolo ya matondo bandeko balanzi émission na biso ya Afrika ya lobi na banzaki lelo tozalaki na moko ya babundito moko ya ba révolutionnaire Ngunza Mansoni amekaki un peu ko expliquer biso sur calendrier na biso oyo bamemeli biso baindo babito po ya calendrier ya bapaya wana eza ya biso te tozonga penza na oyo ya biso moko na yango wana Ngunza Mansoni pia oti kopesa bino numéro soki boza na posa ya kocontacter bokozala na ba numéro wana soki nzambe azongi te tokomona na lisusu na Ngunza Mansoni na eleko oyo ekoya to na mikolo oyo ekoya natina ye na totombeli bino penza bambote bisika bozwami nzambe ya bakoko azala na bino